Pavio mobimba na l'hôpital Il Africa ya Goma. Ezali awa nde bazwaka mokumba ya basi oyo bazali na fistule. Mireille Borigi na mibutu kumibale na mwambe azali moko ya baye bazwa fistule. Auti na Rutshuru na 150 km na nord ya Goma. Lele oyo azali na nzela ya kobika kasi abosani te mpasi eye amona na bokono. Nagiye kuona mbone kizazi kiraje. Nazalaki koyoka pasi makasi, nazalaki koyoka lokola matrice ezali kobima. Bamemaki ngai na l'hôpital ya liboso, kana ngai ezalaki matata, yango bamemaki ngai awa. Bayambaki ngai malamu, lisungi pe ezalaki malamu, napesi bango matondo, pona ndenge babikisi ngai. Sika oyo nakomi malamu. Fistule tope pota esangisaka nzoto ya basi na esika ya zongo esalaka mabe mingi epai ya basi oyo bazali kobela yango. Etindaka mibali mingi bakabwana na basi na bango na esika ete basunga bango. Nde eloko ekomelaki shaman bavumilia. Na mibutu 14 na mwambe auti Mahira mboka eye ezwami katikati ya Masisi na Walikale. Mama ya bana motoba asondola na mobali na ye likolo ya fistule. Nikona kojo nikoyo na kizazi. Masuba na nyei ezalaki koleka na nzela moko. Matrice ezali kobima likolo ya bokono boye. Mobali na ngai akimi ngai pe abali mwasi mosusu. Na lobi matondo na bamama pona mateya na bango pe merci na minganga. Wa mama washauri nasema asanti wa munganga. Fistule obstétricale ezali moko ya mpota ya mabe ekomaka tango ya kobota. Ezali botoboki ya nzela ya mwasi, ya masuba na ya zongo. Euti na kozanga lisalisi ya malunga. Kasi kobota ezali kaka ntina moko wana te. Deuxième cause, c'est la cause iatrogène, c'est-à-dire le personnel médical qui est en train de poser un acte sur une patiente. Tina ya mibale ezali kouta epai ya minganga baye bazali kosala lipaso tango mosusu pona kobotisa to pona kobikisa bokono mosusu epai ya mwasi. Mosusu pe koki kouta na kozwa mwasi na makasi. Tina ya suka ezali kouta na cancer. Tango ozali na fistule esengeli kozwa lisalisi ya malamu pona kopesa mwasi nzela ya kobika mbala moko. Une fistule, il faut bien la soigner et bien la soigner à la première tentative pour donner le plus de chances à cette dame de guérir de sa maladie. Basi bazali kobela fistule bazalaka mingi na kanda to pe dépression. Babwakami na lisanga pe kibobola elobi UNFPA. Misalamu ya ONU pona population. Esengeli kopesa bango lisungi na lombango pona bayoka malamu. Dr Ngabo Deogracias, gynécologue obstétrical na Goma, azali kolimbola lobiko na fistule. Il faut opérer la dame. Quelquefois, ces femmes peuvent aller à 2 ou 3 opérations pour arriver. Esengeli kosala lipaso epai ya mwasi tango mosusu esengelaka lipaso mbala mibale to misato pona kokanga nzela ya masuba pe na nzoto ya mwasi. Awa mbala mingi tolongaka po tosalaka lipaso na bato basato kasi na l'hôpital misusu esengeli kosala yango mbala misato. Pour terminer cela. Na RDC, fistule obstétricale ezali likambo. Likama na yango eyebani te. ONU elobi ete basi 5000 to pe 7000 bazwaka yango mobu inson. Na bisika ya kokendeke na l'hôpitalo ezali mpasi. Basi babale bazwaka fistule obstétricale likolo na nkoto moko na baye bazali kobota. Yet Mavinga po na VOA Afrique, Kinshasa.